Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. On a posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. On a posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Peuple congolais. Bah congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV, bah télé-réalité, bémission, bah théâtre, bah gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV, mon pepa sika. Ya Lolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, ya Lolo Chouami, ya Lolo Chouami na biso moko. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Biloko Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonner, c'est bon. Na mokili so mutu boyokelanga ngai faut yokelanga pour un petit frère Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas de microbes, l'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Chouami Ya Lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Chouami Ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na Ya Lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo Ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko Ya Lolo Chouami TV. Boyebi Ya Lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi film na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesa kamakambu. Vous s'abonnez massivement na Ya Lolo TV. Ya Lolo na biso Ya Lolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Ya Lolo Chouami TV. Ya bilo comme niveau ce qu'on a likolo Ya Lolo Chouami TV. Babi Ya Lolo Chouami TV nde makambu. Babaki yenda kofongo la chaîne te. Sia. Ya Lolo Chouami TV nde makambu. Babi ba fwani ya Arlette. Buninganga mingi. Arlette ya yesusu awa. Aye lisusu na Ya Lolo Chouami TV. Vous s'abonnez vraiment ba film kitoko, ba gaga kitoko, makamba kitoko bino bolingaka. Beaucoup tango awa. Na Ya Lolo Chouami TV. Onde TV. Ba film elengi, ba gagi ya gu, ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc on peut sabino plaisir pour s'abonner massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya ngone makam. Ya Lolo Chouami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Naomi Lokwa, je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vana na kiti na yo kwa, vana na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge na ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal nae.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film et tina dernière film à filmer. Bon mon featuring. Nebo s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Quand on parle de Ya Lolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Ya Lolo blague que Ya Lolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV makambo.